maboko makasa kabaka te bato entourage na bazo lela tresi po ke ne poto batele moko pa mutu mususu azaki na matanga mimi obi ke biso na bandisa on est signalé fali ke confiance azaki na matanga fala yebe suta tika na convo atika bongo te masa mentor na ko azo yebe suta méconnaissable azo yebe suta longi wana te longa suke bele mo baba bi ba periki bon on va lui faire tourner américain 1 2 3 4 5 faire un concert sur tournée américain betaka un concert et demi deuxième ebimisa mobulu amata podium te mais au solo bela voilà c'est deuxième tournée américaine zambe au solo faire coming ya bien Michel local bon to mais depuis tout ça au solo bela bon que yo no so tourner ah mais moi ça collègue ba DJ Momboshi na minute so to chat si ba DJ Momboshi ça succès c'est faire le lomo ko DJ Momboshi tu fais les artistes tu fais les chanteur interprète faire na ba tourner soit disait ba mindele na ba ko ça ba tout festival ouais c'est insulte comment cause lelo kwa boyete insulte par rapport à quoi mais fiasco fallait pour parler lelo azan Afrique francophone c'est le numéro 1 OK sauf que Afrique tout entière baza ba musicien belé et puis fallait lelo azan face ya ba anglophone nous omona ba petio ba Nigeria ba Burna Boy ba Wizkid lelo parce que fallait zo bundaka na bango moko sauf que na Congo tout ça na ba musicien local parce que ba rumba mo ba 9 minutes 10 minutes fallait lelo sur hôtel sur le plan ba trophée Armoire na etondi sur le plan bah album en succès Formule 7 ezawana c'est le meilleur album rumba congolais na bien directeur a Fali et dit ba directeur au comparé na Blaise Paul sur directeur a Kofi Komonena directeur a Wera Komonena Fali le entourage na comme ça ba Jika to solo là a comme ça ba petit quartier ba Jika et beaucoup entourage na ta mettre B52 ba le garde du corps Osomon, a combien de boss? Mais si on a gardé corps, on a kuluna. Mais garde corps a fallu et on a pas la bonne vie. Lelo fali azali emblème na biso. Fali pour parler lelo azali mentor. Si le pays est sérieux, normalement au fin il faut qu'on prison. kaka na masolo ndenge tozalaka lelo totambusi caméra la biso partout et lelo tozo to bimiseli bino invité moko oyo aza invité surpris oyo ebele bayebi mais tokotanga kombo te tokotikela ye moko kotengela bino kombo na ye parce que tobongisela bino surprise oyo na la patient parce que ebele na yebi ke bayebi ye to bokomona ye bokokamwa tokoyeba na kobeta masolo ya artiste musicien parce que la passion télévision eza chaîne oyo ememelaka bino toujours masolo to pe actualité kaka ndenge ezalaka musique politique tout ça toyebi ke bosepelaka na masolo oyo la passion télévision ememelaka bino na boye na sanga moko te na plateau na sanga moko ya ba communicateur nalobaki na ko annoncer yete na kotika yemoko ça la présentation yemoko. Bonjour. Bonjour ma sœur. N'habite na bingo artiste na bingo on a ni donc je ne sais pas. Non moi bon moi artiste peut-être dans milieu théâtre. OK. Parce que bele ba yebinga pe na milieu théâtre. Artiste OK. Je suis président de mon groupe Gérer Compétox des ancêtres mais ici le roi Boyambanga na mama ba warrior. Donc Koko ba warrior, les pépés de tous les warriors. Donc, défenseur a fallu, Djalelo a fallu, Moukala a fallu, tout a fallu. Donc, je suis là pour faire la promotion de notre artiste Fali Poupa. Et puis, pour nous relaxer dans le monde entier, qui Fali Poupa, ça n'importe qui. On les voit déjà Karaminga, parce qu'on a dit que c'est là, on a tout le monde sur Internet. On a tout là. Bon, bien, moi, comme on a le qui dans la présentation, il y a mon déjà ça pèse déjà, comment dirais-je, il y a mon capacité déjà position à Aza Warrior. Warrior toko benga warrior ya Makila warrior ya Kati ya Musidon je ne sais même pas ce qu'on warrior des pères et des mères donc na zabina warrior moko oyo d'abord on va que na ça communiquer journaliste c'était na ça Djalelo donc na ça warrior des pères et des mères donc je soutiens Fali parce que lelo ceux qui au tali mara Fali tout ça là normalement ça doit payer à sérieux tous les Congolais faut baza la derrière Fali OK parce que lelo ceux qui batté Congo RDC contre Nigeria, tous en air à Fali Nabiso. Côte d'Ivoire, Fali Nabiso. Ghana, Fali Nabiso. Donc, moi, je suis juste fanatique, warrior. Surtout, on fallait pour parler de tout ça, donc, je suis warrior. Mais la musique, il y a ma lame.
Donc c'est un peu ça. Ok, parlons un peu de Fally Ipupa sur le plan musical. Fally Ipupa, c'est une grande star partout dans le monde. Et Fally Ipupa, ça lui a œuvre belé depuis bandi carrière musicale naïe. Comment dirais-je, azo ça la bien. Presque partout en Afrique, tout dans les pays francophones, aza vraiment célèbre. Mais parlons de Fally Ipupa, est-ce qu'aza premier musicien dans la musique africaine? Est-ce qu'aza premier musicien pour la musique africaine? Parce que Bino, comment conseiller le col, aza premier musicien dans la musique africaine. Non. D'ailleurs, nous pouvons dire qu'il fallait aza premier musicien dans la musique africaine. Il faut que nous retalions sur tous les plans. Mon numéro, nous avons un vibrateur à l'ouba qui va pandisser un film de la musicien bien. Fally Ipupa lelo en Afrique francophone, c'est le numéro 1. Ok. Sauf que Afrique tout entière, baza ba musicien belé et puis Fally lelo en face ya ba anglophone. Nous avons ba Petio, ba Nigeria, ba Burna Boy, ba Wizkid lelo. Parce que Fally zo bundaka na bango moko. Sauf que na Congo tout ça ba musicien local parce que ba rumba mo ba 9 minutes, 10 minutes. Okay. Mais lelo so tali déjà kozala déjà premier musicien francophone numéro 1 Fally asa déjà. Et puis, les pays boni balobaka français dans l'Afrique et dans le monde entier. Okay. Donc, il y a un moment où c'est le numéro 1. Même en Afrique tout entière, on a fallu que il fallait affronter les ministères américains. Il y a 50 ans qui parlent la défense. Après, il fallait que bêta. Là, 50 ans, il fallait que ça plaît. 50 ans, ça 37 000 places. Si c'est 35, il fallait salir 40, plus de 40 000. Donc, il fallait que les artistes soient ratés. Tozapena l'Olendo te yakobenga ye champion d'Afrique, champion d'Afrique. Mais il n'est pas le seul, ça y est mon côté champion d'Afrique. Mais hier avant qu'on m'a fallu akuta pe batumsu bazala kawana. Akuta batumsu bazali mais actuellement. Et puis quand il n'est pas seul na Congo. Mais oui na Congo ça y est mon côté bazala. Ça crédibilité quoi Fally bazali. Te asko to na troisième dimension. Crédibilité à Fally ala banzembo oyo. Troisième dimension par rapport à quoi? Troisième dimension débat balabala te. Débat y a effet. OK. Ba chanson, ba tube, ba exploit of musicien artiste à Osala. Fally lelo sur le plan ba trophée. Armoire na etondi. Sur le plan ba album en succès. Formule 7 ezawana. C'est le meilleur album rumba congolais. Fally lelo sur OK na ba plateforme nyoso chanson na rumba na ezali c'est le premier rumba. Et ba congolais ba pandisa ngobolinga ko lobango te. Ceux qui ont bien besoin de warrior bosolo bawana. Bon mon même vient na biso Koffi Olomide a salela a flyer challenge. Abi photo soutenir Fally o eza rumba ya danger. Vous comprenez? OK. Et quand na secret plutôt. Vous comprenez? Ça ni numéro 1. Vous comprenez que Fally Ipupa lelo asa numéro 1. Ya omoni même na makambu ya makamno so sala quand même makambu matanga Mimi Chikeva. Aluki asala pour comprendre que les artistes professionnels. Mais des fois les gens disent que no Fally asala makambu sous pour na ko se faire voir que batuba chaeka soit asala ba blo musu pour na ko attirer juste attention ya ba. Eza question mo ya bien. Nous vos ana mutu o ya linga ko kaba pour na miso batu. Ata kabelo na miso batu na kabeli yo. Vrai ou faux? Oh yeah, on a kabaka so moni batu mais au-delà de tout, à kabeli yo kaka. Si il fallait ça pour battre mon aïe, mais c'est bien. Le no bandal bande ko biso kiri mal à l'aise. Le no ba komi ko kende ko zonga poto wa. Obi voyage à poto mon maman les gazo voyager mon maman ko luto yebité. O ba na famille ayi bisa ki miso zo ba voyage à poto zo kende na batu na poto zo sundola ba ona poto. Asundoli nani? Asundoli nani mutu mususu yemo ka linga tikala. Mais tala bande ko ba vela biso ba Kovo Star ba zongi. Ba Alexis Wechi bazongi ba vena ye ba Edingwe ba Petit na ye ba Edingwe ba Jemba Kashi bazongi ba Masudi bazongi. Donc Fally lelo asali tout ozo laksaki artiste et musicien azo sala makambu oyo eza vraiment normal. Tane to le Mimi Chikeva. Et ben mesure visa. Bozo actualité na matin Mimi Chikeva. Mais actualité de Bino comme le voilà mise actualité na bino pour la lobela peut-être bon est-ce que yo bosani quelque chose appelle na mutu musu bazaki na souci ya kosala mais vu que ya sabima ki déjà mutu ali makolo va te se retirer le quoi ya sa zone déjà matanga na famille na yo soki mutu akufi
bazwi en charge yo moni ke moto ana déjà fa en charge na sala lisute pour moto la en charge et ça sens te et ça ça ta mukete là ça va ba bwenda mandiki mwasi atai leki ngana mima mandiki depuis Belgique donc on se comprend donc et ça pour te que on fallait sala qui déjà ba tumusumu maintenant nga so responsabilité par fali ba vie ko fa oui matanga wana so zaki matanga ya ba musicien na bino akino alors ba senga maman de ministère la soli kambo matanga ato ngato tsa ba cotisation ba président junior mo ba ba appel ko ba ngaba mona passe ba groupe WhatsApp tout ça ba cotisation yo mo matanga miti que va sali cotisation. Mais pourquoi vous voulez mettre toujours Fally au-dessus de tout les mais il est au-dessus de tout mais aussi longtemps que yena bango bazandenge baza niveau maman tozana yo en face de l'émission o beza différence ngana yo donc na débat oyo batu balobaka na balabala biso to ba débat sur na ba effet Fally asali apesi ebembe visa apesi na 5 membres de famille visa yebisa biso de wendo ambazi bourgeois po bébé changa lisute ambazi bourgeois na ministère na salao ta ba mama poto ne basali ba interview balobi nzamba pa mona Fally to yebi balobana ko lobaki osaka boudeur osaka fier mais tala le ko sali mais il est comme ça azara fier baninge bele balela na trop Fally ma téléphone faire ma téléphone baninge bele balela na trop Fally baka ba obi bana to so la no olo ba marambu oyo bato balabala balobaka tokene directeur a Fally azala vini directeur balabala ndi bane te bato balabala ba sa ba débattre raté na bi directeur a Fally et dit ba directeur au comparé na Blaise Paul so directeur a Kofi Komonena directeur a Wera Komonena Fally le entourage na komisa ba Jika to solo là a komisa ko ba petit quartier ba Jika et beaucoup entourage na ta mettre B52 ba londo garde du corps au monde a komi na ba boss mais so ko ba garde du corps ba ministère monsieur et ba kuluna mais garde du corps a Fally et na ba la bonne vie so yo ba mutu mo zo comparer na ba ministère local mo ba sa makambo ezanga tina mais il y a pas un musicien local non il y a comme bon il y a pas longtemps non mais il y a pas avant comme na ba qui peut local na zaki ba mais histoire ba changer on va changer histoire mala so le but Fally zaki local ta za na talala ta na quartier la terre a comme international ta basali groupe d'accompagnement na lelo ba place mo surtout to ko Kongola zala et place au mawa Kongola zate au monde a Fally so moni Fally te au monde Livingston donc on a deux personnes ba honorer Congo Livingston Fally Chancel Mbemba donc lelo Fally azali emblème na biso Fally pour parler lelo azali mentor so le pays aux sérieux normalement au fin il faut qu'on prison il faut donc voter loi au fin il faut qu'on prison et là on se va ngwana yo ba nti na famille minute ke va so ba golo ba za ba longo ba golo ba ko bi ba wario na mama Fally asali ndeko na bango ya ba ko ba wario mais comment ça va warrior mais ba wario ba ko ba tu mele ba ba wario po ba mo na Fally asala ma bien ozo somba batu to somba mo mais elo ozo somba batu ba ko ma pour bino ba zo teka bango mais elo yo moko lobi ba zo teka bango elo ko bo sala fere maboko makasa kabaka te bato entourage na bazo lela te si po ke ne poto ba tiele moko pa mutu mususu maka uza ke poto ya 4 jours na pata Israël mutu montameni bango yo so mwana ba misa Fally ba ke na nzela ba Virginie za komi na Agni obi poto ba ko mo misa attention 4 jours bon ça 10 jours et bon ça 4 jours na pata ta entourage à faire ta entourage à Fally Fally meni 12 chroniqueurs à Bakti Matabisi les journalistes de l'économie digital Congo DJ Chéris 13 journalistes c'est pas comment ça va témoin événement là yo motozo boso kende la poto bon on a dit que poto là ça dans l'église ça dans son pasteur comme un pasteur wa na yeso que na l'église nous diminuer sur son pasteur mais non ozo no bala kasi pe so kende la poto non ça warrior il y a une différence entre journaliste na za warrior je dois vendre l'image à Fally pour pas bien et puis là ça la promotion Fally pour pas bien yo ozeli ça va poto na ndé ma ozo bonzo ça ki jalelo mais na ça somba ba bino bosali makama matanga comme yo ba ko changer tendance na ba ba bino devant ya wana Fally pe si bo pe c'est bébé visa mais to lo bano elo comme susu ko Fally amoni mentor na ye to pe papa na ye fait Kofi Olomide amoni na matanga mimi chikeva mapesi bote na matanga azali na matanga mimi chikeva bino ba bandisa on est au signaler Fally que Kofi azali na matanga
Fala yebe sous atika na convo. Atika bongo te. Masa mentor na ko. Azo yebe sous te méconnaissable, azo yebe sous elongi wana te. Elongi sous kebele mo baba bi ba periki mo. Azo be sous elongi wana te. Elongi wana fala azo reconnaître en moté. D'accord tu vas dire fallait ta vie wana. C'est qui aussi c'est Ayuna. Azo yeba yete. APC moté, APC moté, il y a nini. Fala ça hypocrite de quoi faire. Mais c'est son père. C'est son mentor. J'ai mal au déjà père de musique Azarati. Oh, à celle-là. Nini les sous. Yes, ouais. Fallait que tu tournes américain. Mais fallait ça me faire mais fallait comme ça. Balola to mona. Te fallait comme ça encore. Mais balola to mona. Mana na boduka publier yango. Tournée américain. Le 3 novembre na Dallas. Le 4 novembre. Yo zotanga pona yo moko. Te yango na peso matala. Vois tournée américain yango. Combien de concerts? Azo te tromper sa fiche à la montage. Au moins il faut tourner américain. 1, 2, 3, 4, 5. Faire un concert sur tournée américain, mais un concert et demi. Deuxième et demi, ça va boulot à matin podium T. Mais au sol, voilà, c'est deuxième tournée américaine, Zambé. Vous savez faire coming, hein. Michel local, bon, tu as. Mais depuis tout ça, au sol, bela faire. Bon, il y a nous autres. Il y a nous autres, nous comme bon. Il y a au sol, bela faire, et depuis tout bandit. Sauf qu'on le met pas. Asali tourner, ache tourner américain, fallait rebomisa nga Nzambe. Fali, Stade de France good na ozanga te. Et pourquoi tourner américain? OK ndé. Naso na sangi na Stade de France faut pas 4. Mais émission, naso na zangi na Stade de France c'est que na mitumi meli na kufi. Na kofi ko zanga te. Tala bana poto, tala mwana poto. Ozomona, ba utina fali poto. Ou apesi na moto omoni edimwe mala swag voilà ozomona bana poto bana letikali vide fere ngiringi ezala rotonda amande banda mala ta bato baleki siko mala swag yona leka amande banda mala poto mala swag yona lekani yaya sina nakenda nga nini tala Obi na mona makambo alite akana bachenza mafala kangi matoi. Ako sanya ako kanza mafalite o souffrir na boîte babeta ka musique afala. Mais na balu ko to kene mais pourquoi fali pour passer na makambo passer na c'est des fois des asinga ba featuring na batu et tout ça ko lo featuring na ba musicien tel ko ça la ba boy récemment ko ba featuring na ba musicien boy et tout ça mais pourquoi za la rabongo luka kaza la kaka musicien mo boy on a pas ça la mamuka ya yemoko. Fali Kabasele quoi na mai tu la demande vidéo Kabasele et comme il va changer bamboa Kabasele amboa et là après Fali na minute ba artiste ne bazo lukaye ba betane featuring so olanda na TV mususu oyo ba ya biso libanda malgré le tourment à l'internet aya na Kamura leki na France 24 alobi nazo luka Fali to beta deuxième featuring. OK. Vous comprenez? Mokobe bayemba na Fali na droit chemin vrai ou faux. Mais lelo Mokobe ba beti nzembo na Fali carré. Deuxième featuring. Fali ta ba yebisa ki faire to ke ba featuring faire salaki lolendo. Lelo to sukiat. Ayebe la so kanga miso. Mais c'est pas ça. Célèbre, c'est local maman, non, musique. DJ Momboshi. Na minute so de chat ba DJ Momboshi ça succès c'est faire le lomo kwa DJ Momboshi. Des artistes na Congo ba ça succès. Mais ça c'est choyo et bon maka na DJ Momboshi. Et si na minute on compare Fali na mise local fait Bizorbi. Bizorbi. Et ça mais on les a pour la TikTok. On les a pour la TikTok. On va les mettre dans les sous. On les a pour la TikTok. Vous comprenez? Bizorbi, et ça, ils l'ont moué. Et ça, ils n'ont pas les lots, au comatanga, les lots, copie collé. Ils n'ont pas robin. La minute, il fallait ça la succès dans Congo. Mon ligne fait reming, hein. Mon tangi fait mon le bel ifani. Maman, on est dans la face à Gauloise. On est dans la faire reming. Non, papa. On est dans la faire reming. Yo tu n'as pas de question naï. Bon tu n'as pas bien Fali kas. Na bête na biso la Fali chez États-Unis.
oboyi koyoka ngo oboyi ko tuna toye biso la clé parce que ozotanga ngo pona yo moko mais na pesi yo téléphone mama na pesi yo téléphone omoni eloko natikelaki mopanzi sango eloko bino bosala bayebisa bino au milieu du village boya makambo fale osala mbo yango yo ozosala mais yo mo oyebi te ke fali na mboko aleki fe tosolola siko bien sur le plan artistique fallait aller kiffer. Fallait les artistes faire les artistes. Tu fais les artistes, tu fais les chanteur interprète. Asa chanteur interprète. Aibi ko bina, aibi ko yema maza musicien te. Musicien za muto asa na tout na kati na mettre instrument. Moi on a fait la beta guitare. Fallait beta guitare. Moi on a fait ça Monaco fallait ba bengisa yena lokwa kanza. Est-ce que kolinganga soki na yebisi yo abeta guitare. Tout le monde a la sa vidéo faire abeta guitare. Il m'a ramené dans la avec ta guitare. Ah, c'est Azawata. Azawata Sundeni. Expliquez nous what Nandeni. Azawata ya. Mais Nandeni ni ka. Azawata. Ngana c'est pas question na yo. Fallait déjà tirer na ba date na ye. Je dois CP là. Mais festival la paix. O tuli nga suma comme na ye. Ta on a ko loba o na lobby. Mais to tuli ba festival la loba papa. Loba. Omoni tango tozokanisa kosala ba festival na mboka faut pas trop que ça mboka soni na émission na minute c'est le Congo qui perd Congo et ça quoi to kufeli festival on va mettre la mission tolo faire comme ça la festival et comme ça la danger otombo la lokuma Congo yo za journaliste okenda kuno moni ni ya malonga to solo là festival mo fali ba auto sala na Cameroun o monde le kakit festival magie système auto sala na Côte d'Ivoire o monde le kakit tout ça attend ko se documenter o monde le ko so mo so ba congolais to ko se documenter to sala téléphone ka oui allô chérie je t'aime et souki wana Google les la téléphone ko ta na Google to ko ta na Google faire na batu na yeso disait ba mindele na ba ko sala ba festival o c'est insulte. Comment vous allez le quoi insulte par rapport à quoi? Mais fiasco! Tout le monde depuis que balance style balance à 2 jours. Mais on a bêta qui bina filé pas bêta qui. Bina filé coup de place à Zaïmo so tout le bina le kineni. Malasi maroyate. Tala artiste va publier sur un pays na bango Côte d'Ivoire, Belgique, France, on va vidéo na bango. Donc les gens ont sauvé honneur à festival à moi mouké et ça tato ba yemela vie jaloux. Déjà lui. On va voir image ya mutu. Suze ya wera ba tela clip. Ce so wera ça la quitter festival ya ngé sukande. Likona ngo wera betika mo faire linga matambula. Donc si festival est si fait la tralo beta te. Ma ouais. Faire un problème hein. Bon c'est pela qui. To se pela nini? Eza ba kamna mo lamba Kagame ya buyo, na Museveni ba si pauvre Mobutu pauvre sa vie mitoyate. To se pela nini? Eza mutu makasi. Mo ni ba konza mboka ba telemela bango te. Batu bakufi na concert à Maïka la Maï, banile ba concert faire mutu makasi. Omona pe batongo. To mona ki en tout cas maman, on a personne moto. Omoni ke Maïka la Maï na concert na batu bakufi ba monani. Bibembe monani. Mais il a fallu bibembe monana. Bakufi combien de personnes? Tena tout yo moni ba bakaka te. Mais yo bibembe monana. Maman c'est le par internet. Tenga na tout ni bakufi combien? Na lobby. Yo lobby bibembe. Ngai les amis ministre intérieur te na lobby boye. Na TikTok tozomona bazolela mwana moko takufaki na lemba tomoni ne matanga ne leki mais bato bakufa na ba musu baleka ki ba démentir ngo bakufa kité na lobi boy bato bakufi ba bakufi te bato bakufi mais problème les amis litang ata moko na stade de mentir a fallu to trola mona te to ba bato bakufa mais to mona matanga te mais amai kala mai to moni pela na lemba ba olela mutu na matete ba olela mutu. Il faut se poser question. Les Arabes Kabal, il a fallu un stade de martyrs. Il y a en place ni là bas. Festival à tous zonga. Faire réforme assez a fallu pardon. Pourquoi? Mais oui, il a insulté Fali. Il a traité Fali de tous les mots.
Yo bosani faire avant na kita plastique na kaye mokonza apesa fali comme tantine fali. Mais fali pe afinga ka bato travail. Ah, na kate émission. Mais yé afinga ka bato. Bino boya ka mela vous sentez que fali nde mutazo bimela bino na bino. Na kate émission. Fali ça la droit de réponse directement tatinda ka bato ba koloba. Mais tu sens que c'est fali nde mutazo bimela munoko mutuana. Maman, osana carrière ébélé. Marambo lobi lem sona ko bango retirer ngolbi fala finga ka bato. La sanga vidéo au fallait dans l'émission au finga moto. La sanga. Ba droit de réponse. Kasi na lobi la ki sanga vidéo au fallait avant l'émission finga. Jaël. Jaël m'a ramené ça les autres traités. Fallait Jaël a engagé la fallait. Ah, mami bolo ba. Jaël. Na tout dit Jaël a engagé la victime. Ah la stabilité le salaire fiche de paye na la ça ni. Alexis Wechi. Oh là là. Oh là là. Mais on ça va débat première dimension trop. Alexis Wechi a eu confiné pour nous. Musicien héritier avant na plateau pour traiter Fali Kagame. Donc bien me trouver en normal. Tant Alexis Wechi au moins internet est arrangé. Pendant le autre channel expliquer. Si tu me touches, moi je vais te toucher là, ça va te faire mal. Mais ça fini Fali, to fini là. Moi on 6 mois place on le liso pena. Batu ngani na ba bonso na fini muto za Fali mutatini ngata. Naza jale lo na moni mutu mwazo finga Fali yo bi combien de fois ba finga Fali ba bimisa ba kaleso mo ba mwana mo Liverpool ba bimisa ba kaleso ba finga tata ya mama na mama ya Fali. Moi est-ce que moi c'est artiste ni na mboko finga mangwana na kicho. Yem sara na kicho pasani. Micro na yena okesa Fali za rawat. A mino sikoso batu ba yeba défendre Fali. Te bino bolingi ko finga batu. Tamba finga batu kuna bino motala ngote. Afinela bomona ngote. Au sopi masanga ufuta masanga au fini Fali za international batalibanda wa yeba makambele kana ko to ko finga yo pe mto finga Fali so bon respecter Fali to respecter bino. OK toza déjà na suka ya émission na biso na banzi tozo kabona déjà maloba nini to pe message nous ça nango ya kopesa na balanzo balandi biso ngokina ba wario na émission mona benga ki Fali papa ba provision Batumusu batulinga koko ba wario pourquoi so benga Fali papa ba provision. Fali aza na salle la Dôme. Aza na salle à Nantes. La Dôme de Marseille, Nantes, Zénith à Nantes, obi ki ba vele wera ba kosa biso na ba Gilbert. O Zénith le Paris. Donc Nantes ezarana Zénith. Marseille ezarana Zénith. Nantes ezarana Zénith. Lille ezarana Zénith. Donc Fala za ba date wana nyo soki. Siko likona mo Fala ba sur tournée américain. Quand on dit tournée américaine, il faut mettre dans les États-Unis, Canada, on met dans le Brésil. Il y a un moment où la carte a tourné, il fallait au moins 3 pays. OK. Faire la révision sur tournée américaine, mais tu concert mon nom. Donc cela veut dire, ma warrior, tu restes toujours focus, Fali Poupa. Matang et Sili, les noms, tu consommes Fali Poupa, ma billetterie, la salle où on a autant, ils ont déjà ouvert. Donc, et ça la bien. Donc, merci beaucoup à tout le soutenir encore comme warrior. Merci beaucoup à maman Mamicho na Monaco. Miss Mamicho. Mamote belé na sœur na Chantal Bomolo. Mamote belé na Mireille Lafine. Bardot T36. Mamote belé na Lisette Kabongo. Maman Warriors. Mamote belé na Oncle Blaise et Célé ma cerveau. Mamote belé na Coco Dilasso opérationnel. Mamote belé na Maître Junior Mukuna Toro. Nazoya na Stade de France. Maître Mukuna Junior, Maître Mukuna Junior, Maître Junior Mukuna Toro, Nazoya na Stade de France. Maître Manix, Maître CD Médaille d'or, Nazoya na Stade de France. Numéro de téléphone mon amboka. Numéro de téléphone des arrêtés sur le numéro un message na page na officielle Koko ba Warrior. OK. Donc ba bozwanga wana. Oyo maman ba benga na téléphone. À comme la bêtise. Donc c'est ça. Et voilà, merci beaucoup, merci. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un grand merci à vous, chers abonnés.